événement spectaculaire. Alléluia, alléluia, bana na nzambe, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Christ, ngai ndeko na bino, mwana na bino, frère na bino, na kombo ya évangéliste Daniel, bolandaki ngai, banda na bandi ba parti nyonso na 8e partie, lelo tozali ko loba po na 9e partie. 9e partie, tolobaki na bino, tokolobela justement na basini oyo okoki koyeba banyama oyo ezalaka na kati ya ndako na omonaka na ndako na yo, omonaka na bandoto, omonaka na banzela nyonso ya bitumba na vi na yo mpona kososola banyama oyo bandoki baitilizaka oyo okoki komona na bandoto. Yango lelo toza kopesa bino témoignage. Témoignage o toza kopesa bino lelo ndeko ezali témoignage moko toza kosala publicité ya diable te, mais publicité na biso tozo sala eza ya kombo ya Yesu Kristo. Ezali poete bana na nzambe bakoka kolongwa na mitambu nyonso ya diable oyo ekangaka bana na nzambe toyeba ndenge ya kokima mitambu wana. Merci beaucoup. Pour na témoignage na biso bandeko, lelo tozali na partie 9, toza kolobela bino, basini nini oyo koki koyeba, monde sorcellerie, ezali kotake vi na yo, na bandoto, na voie normale, na bandenge nyonso, basini ya banyama nini oyo okoki koyeba. C'est parce que na lobela kibino, soko yebi kaka secret ya bandoki, ya banganga, ya ba charlatan, ya ba sataniste, ya ba magicien, yeba ke pouvoir na bango nyonso esili. Alors, pendant 24 ans, oyo na salaki na kati ya monde ya ténèbres, na yebi ndenge bandoki ba bebisaka vi ya bato. Na yebi ndenge monde ya ténèbres bebisaka vi ya moto, na yebi pendenge babongisaka vi ya moto. Poete, ezalaki na mabondeli ba Kristo baza kosala, eza kotake misala na biso, eza kobebisa misala ténèbres. Ba secret wana tango zali koyoka yango, soki okoti na ba prière, yebake, nyonso oye bundisaka vi na yo, oye kondanaka vi na yo, ekozala neutralize na kombo na Yesu Kristo. Alors, tozali kolobela bino, parmi ya ba secret, ya ba sini, ya ba nyama, oyo koki komonaka chaque fois lotaka na bandoto na yo. Chaque fois omonaka ngo visa na kati ya ndaku na yo, omiyeba deja ke sorcellerie esi ekoti na kati ya ndaku na yo. Yango nde toza kolobela bino na mukolo ya lelo po ete boleka na koyeba yango. Alors, pona koyeba basini ya banyama oyo koyeba ke monde ya sorcellerie esi ekoti ebandi ko travailler na kati ya ndaku na yo. Topesaki bino ba forme ya bantene. Toyebisaki bino voisin na yo akoki kozala pe antenne ya bandoki ya famille na yo. Donc tokokoma na place wana pona ko expliquer bien. Donc bandoki ya famille na yo bakoki kotia voisin na yo antenne na bango po alandela ka vi na yo. Donc bakoki kotindela yo pe mwana ya ndeko moko aye na ndako na yo, me batindi aza antenne pona kolandela vi na bino po ete monde sorcellerie eloko liboso elukaka ko bloquer vi ya moto ezali économie ya moto. Tokoya kolobela yango. Alors, soki bakoki kotia voisin na yo te, batia voisin na yo po akoma antenne pona kobundisa yo,
yeba ke bakoki kotindela yo mpese. Mpese ezali parmi banteni ya bandoki. Donc bakotindela yo mpese, tangu bakotindela yo mpese, mpese wana nde akoya kobanda kozwa information nyonso na kati ya ndako na yo pona komema na kati ya monde ya ténèbre. Alors mpese azali antenne ya bandoki. Okomona mutu mususu amoni mpese boye azwi lipapa to kombo boma, abomi mpese wana tango abetie lipapa to kombo, mpese wana kwei tango akwei alinga boma ebwe mpese wana kozala lisusu talimwe. Donc yeba kezalaki mpese te, ezalaki antenne ya bandoki. Donc antenne mususu batelaka batu na ndaku ezalaka a partir ya ba fil d'araignée. Donc bandoki batiaka pe bantenne na bango a partir ba fil d'araignée. Donc dengo zomona ba fil d'araignée ezali bantenne ya bandoki. Donc soki za na ndaku na yo il faut kokata po ete maloba nyonso oyo bozo solola, ba projet nyonso oyo za kosala, économie na yo nyonso na monde à ténèbres déjà baza komona yango a partir ya bantenne oyo natangeli bino, soit voisin, soit mwana ndeko, soit ba fil d'araignée, soit mpese oyo batindi na ndaku na yo, yango nde ezali bantenne. Awa sikoyo bantenne wana eza juste pona komema information na yo. Ozo vivre ndenge nini? Mikolo ba projet fungwami po baluka babundisa ba projet. Mikolo économie et mati po baluka babundisa économie na yo. Mikolo yo santé za malamu po baluka babundisa santé na yo eko makaka malade. Yango moni ba santé belende konanga, umeliki oyo biki maladi ezongi so meli oyo biki maladi ezongi lisusu, yeba keza na bato o batela yo antenne alandela kavi na yo. Yango na midi oyo toza kokweyisa bantene nyonso, ezala ya ba caméra cachée ya bandoki, ezala ya ba fil d'araignée, ezala ya ba mpese batela yo, ezala ya mwana ndeko moko akota na ndaku na yo, ezala ya voisette, bomi bantene wana nyonso na kombo na Yesu Kristo. Donc MPC ba utilizaka ye aza comme antenne. Tozali na scorpion. Scorpion ba utilizaka ye pona ko freiner économie ya moto, ba projet ya moto, santé ya moto. Donc kozongi sakaka moto toujours na pasi, nde batindaka scorpion. Okomona na kati ya ndaku, mama asalaka musala na ndaku mobimba, apangusaka ndaku akombolaka ndaku. Mais soka komi kote moko alikaka touche yango, okomona molimo moko ekotelie. To babengi na pelle ake koyamba pelle, abosani ko bouger place wana. Okomona kolinga akomboli place soka komika place wana mopaya moko fwa kota e empêcher kaka po akombola place wana te. Lika moko fwe bima e empêcher kaka a bouger place wana te. Donc yeba ke batindelo molimo ya scorpion. Scorpion vanda na ndaku na yo po asala blocage économie na yo, asala blocage ya musala na yo, asala blocage ya santé na yo, asala blocage ya maela bana na yo. Donc scorpion ba utilizake bongo. Tozali na kintekwa. Kintekwa ba utilizaka ye pona kopesa batu maladie chronique o babengi maladie incurable. Donc moni monde ya sorcellerie echanzaka ba projet. Toyebisaki bino na kote mususu ndenge basalaka bakisi ya kopesa batu ya komela. Bakisi bazosala ya kopesa ya komela tango melikisi wana ozaki na mutu pasi e bakisi yo maladi mususu. Donc ndenge moko pe kintekwa ba utilizaka ye na monde ya sorcellerie. Poete apesa yo maladie incurable, donc maladie chronique o esilaka te. Okomona sida, okomona diabète, okomona cancer, okomona cirrhose des foie. Donc maladie moko o monde ya sorcellerie pesaka, oyo ekoki kopia moto solution te, oyo kisi ezalaka te po moto abikata kufa. Mais tozali na vrai kisi o ezali makila na Yesu Kristo, soki omeli yango lokola kisi na bomoi na yo, Yesu Kristo ndazali docteur ya ba docteur. Yango nazolo baba oyo nyonso ba pesa bango maladie ya kindoke silaka te na pokwa lelo bazala restaurer na kombo na Yesu Kristo. Poete kintekwa ba utilizake pona maladie chronique incurable. Tozali na ligo rodo.
ligorodo ayaka kokotisa bolembu na kati ya nzoto ya moto. Okomona soki bandoki ya libota na yo bamoni yo oza na vie de prière ya makasi, ezalaka ndenge nini ndeko na nga? Tango oza na vie de prière ya makasi, obandi ko déranger bandoki ya quartier na yo, obandi pe ko déranger bandoki ya libota na yo. Do bandoki ya quartier na yo bakoluka bandoki ya libota na yo. Ndenge nini botiki ndeko na bino azo bebisa ba réunion na biso na misala na biso. Donc soko yebaka te libondeli no salaka e dérangeaka monde ya ténèbres. Yango moni na lobaki na bino na témoignage moko elekaki musu na partie 2 to 3 na lobaki na bino mo Kristo o yandimeli Yesu Kristo yeba ke vie na yo eza na danger. Vie no ya na danger pourquoi? C'est parce que ozo bundana monguna oyo ayebi yo kasi yo yebi ete. Yango moni place mo Kristo vie fweza na discernement. Mo Kristo faut kanga tous les 4 coins puisque monguna na yo ayebi yo me yo yebi ete. Yango moni difficulté ya ba Kristo bazanango. Mo Kristo za kolala monde ya ténèbres elala kate. Pendant mo Kristo za kolala yeba monde ya ténèbres eza kolala te. Donc mo Kristo zala na discernement, mo Kristo kanga tous les 4 coins koti kata trop mon côté. Poete yeba libondeli na yo ekendaka ko bebisa misala ya ténèbres. Donc libondeli tango zo sala ezo bebisa misala ya bandoki ya quartier na yo, bandoki ya ba voisin na yo, bandoki baza proche na yo, yeba bakoluka famille na yo. Tango bakoluka famille no baluki bandoki ya famille no balobi mendenge nini bozotika mutu na bino aza ko déranger biso. Bino bakolo mutu boya kotia biso maboko. Nde bakosangana bandoki ya quartier na bandoki ya famille. Baye po na kotake yo. Eloko nini bakosala? Bakotindela yo a partir ya ntene ya bandoki, bakotindelo molimo ya ligorodo. Molimo ya ligorodo akoya kokotisa bolembu kati na yo. Eloko nini okomona? Okolingo kende église, taille église seko ki osalaki makambo nyonso ndeko. Mais tango église seko ki osukoli pe bien. Po kendo lata elamba, bilamba oyo bongisaki olata. Okomi kokende koluka bilamba moko oyo lata kutu kala kango kate. Okomo simba oyo mabe. Okomo luka lipapa moko oyo kutu lata kalotaka kate. O simba mabe me oko zalaki deyane elamba kolata. Oko zaki na lipapa kolata. Nyonso wana baza kokoto bolembu pona kolekisa yo tan okende kosambela te. Okomona okende kosimba sanyo yo mabe, okende simba lutu o mabe, esoka bolaki biloko, obando kontrole biloko mabe, ti okomona eri ya kokende kosambela elekani. Donc à partir ya molimo wana bakotsaki yo ya ligorodo, ete yo bolembu. Tango ekotsa yo bolembu, olobia na kokende sous prière le lote, il faut na kende kaka prière jour mosusu ekoya. Okomona mkaka molimo wa ligorodo wana. Ozalaka chaque buto bondela kamakasi ya volala. Tango ye po bondela, tango bandika kako bondela na kombo na Yesu Kristo na bebisi fatiga bolembo ezuyo osilisi kutu prière te olali mbala moko. Yebake soko mona keloko wana yebake batiela yo deja molimo ya ligorodo spirituellement na kati ya ndako na yo. Oyo ezoya pona ko faiblir mabondeli na yo, po mabondeli na yo e dérangeaka misala ténèbres. Et si kozwami ndeko telema lisusu na mabondeli, molimo nyonso ligorodo wana ebebisama na kati ya ndako na yo na kombo na Yesu Kristo. Tozali na molimo ya mpuku. Molimo ya mpuku ememaka bo pauvreté. Toyebisa kuno na debi ya témoignage. Ndenge to bandaki kotinda meme besprit to balusa bango bampuku. Besprit bazoya na forme bampuku. Bandoki bayaka na forme bampuku. Ba prisonnier pe ya monde astral o bazana monde esclave ya besclave. Batinda kabango pe na forme bampuku. Okomona mutu mususu bombi mbongo na ye esika moko ya bien. Tango azokende kotala mbongo wana, mbongo ezate bungi. Donc akiko benga na batu na ndako, akiko boya pe meme mwasi na ye. Or que ezali na monde des esprits oye benda kayo mbongo wana.
mutu mususu sala kambongo ba projet matakate mususu sala kambongo économie na yo okoka kokanga yango te do batindela yo molimo ya mpuku oyo batinda kakati na yo abenda kambongo. Donc okomona mutu mususu aluka elamba na ye monde ya sorcellerie ezwaka kaka mingi biloko ya batu ya kati. Okomona mpuku akoyiba kaka sengle na yo oyo eza pena motoki na yo. Mpuku akoyiba sous-vêtement na yo oyo eza pena elamba kati ya motoki na yo. Mpuku akoyiba chaussette na yo. Donc mpuku ayibaka biloko pamba pamba te akoyiba soutien na yo. Soki omoni obungisaka basengle ya kati pamba pamba oye ko se retrouver yango mpuku mutabendaki. Faites attention. Yeba kezamo euti na monde sorcellerie. Soki omonaka sous-vêtement na yo ebunga, coupé décalé no ebunga. Après mikolo ye komona yango, yeba ke mpuku mutabendaki. Kozala pressé ya kolata ngo tendeko. Soutien na yo. Chaussette na yo. Biloko oyo monde sorcellerie bendaka yangwana. Okomona mutu mususu aluka sengle, aluka soutien, aluka sous-vêtement, aluka chaussette, amonate. Mikolo landia ye komona ngo na lidusu. Tala mpuku abendaki elamba nanga. Donc, azwi yango asukoli alati bongo. To azwi yango atumbi, osali erreur ndeko. Esengeli kobondela ngo nzambe, to bengi basali ya nzambe, babondeli yango nzambe. Po mpuku ayaka kofrene, puku ayaka pona kofrene, kokotisa bo pauvreté na vie ya moto. Pourquoi yaka kokweisa économie ya vie ya moto. Pourquoi yaka kokweisa ba projet ya vie ya moto. Batinda kampuku na forme ya bandoki. Po aya kokweisa bu pauvreté ya moto. Bakoki kotinda mpuku mususu abandi koya kolia moto makolo. Bakoki kotinda mpuku mususu abandi koya kolia bambongo ya moto. Donc mpuku batinda kaye po ya kokotisa bu pauvreté na nzoto ya moto. Po ya akokotisa bu pauvreté na libota ya bato moye ba progresser zate na économie na bango ba stylizaka nde mpuku. Tozali na molimo ya mbwa. Mbwa ezali na mingi balalaka aza kolota ndoto mbwa aza kolanda ye. Ndeko nanga landa. Mbwa wana landaka yo ezalaka milimo mabe. Mbwa wana landaka yo eza bandoki, eza besprit. Donc soki na monde a ténèbres balingi kokanga vi na yo pona vi na yo to pona kokotisa ekobo na vi na yo bakotindela yo mbwa. Tango zomona mbwa alandaka yo lotaka kaka mbwa alandaka yo ndeko nanga esengeli otelema na mabondeli po mbwa bastilizaka ye pona chasse. Tango alandi mutu batali vi na yo musu liboso vi na yo olinge kozala na mbongo ebele bakotindela yo mbwa akanga yo po akotso molimo yekobo. Tango akokotso molimo yekobo emema yo na sida okufa. Puisque projet ya bitumba nyonso ya ténèbre suka nango ezalaka koboma bato. Okomona mususu mbwa alandaka yo, mbwa wana za mbwa ya chasse, azali mutu o bazotinda landa yo. Tango akokanga yo ndeko nanga, eza bakangi bomo ino sengeli kososolake na fami na yo to yo to na mwana na yo to na ndeko no si bakangi moko balingi pe baboma. Po mbwa pesa ke kobo, mbwa pe azalaka utiliser po na kokanga batu baboma batu. Donc mbwa ajuaka rôle moko na bandeko musu balotaka ba soda bazolanda bango. Donc ezali ba soda te ezali bandoki nde baza kolanda yo po baleka na kosala nini na koluka koboma yo to ndeko na fami na yo to mwana na yo ndo moni ba utilizaka mbwa. Tangu ba utilize mbwa soki mbwa wana esi akangi yo apesi yo ekobo. To mbwa wana kangi yo po batia yo na liste ya mort. To batia mwana na liste ya mort. Po batia ndeko na liste ya mort. Do baleka na koboma ye. Sini nini okoki komona? Okomona banyau. Banyau bakoye epai na yo. Banyau wana bakomi kolela. Banyau wana bakomi kolelela yo. Panda banyau wana baza kolelela yo. Yo zomona banyau bazolela. Oke banyau wana baye kochola yo. Banyau wana baye koseka yo. Baza banyau te baza bandoki.
baye koseka yo c'est parce que esi batindaki mbwa sali musala na ye akangi deja mutu moko na famille na yo. To akangi yo, to akangi mwana na yo. Donc tango zomona banyao baza kolela, baye koseka yo po balingi baboma mutu moko na famille na yo. Ndeko nanga, basini yo tango zoye bango, tango za kotelema na mabondeli, yeba kozala molongi. Donc panda banyao wana baza kolela, baye kochola yo, yeba kesi bakangi moko na kata libota na yo. Donc soki yote mwana na yo, soki yote ndeko na yo, soki yote mwasi na yo, soki yote mobali na yo. Donc esi ba récupérer balingi ko bomaye, nde baye babandi koya koseka yo kochola yo. Donc soko moni basini wana, esengeli otelema na mabondeli, poete Yesu Kristu aza capable ya kobotola oyo nyoso bakangaki. Kasi oyo ya botoli moko ta kokiko ya kobotola ye. Alléluia. Donc, tozali na Ibu ayaka kobimisa bandoki bayaka na forme ya ibu kobimisa mwana oyo bapesi ndoki. To moto o bapesi ndoki. Nde ibu bayaka kolanda. To bayaka na bakartier kotika bakolia kindoki epai ya banteni ya bandoki o bazana quartier po bapesa bata famille na bango. Po ete mutu alibanda akoki kopesa yo ndoki te. Voisin na yo akoki kopesa yo ndoki te na ebisaki bino ezalaka koli euti na famille na yo. Même voisin na yo akoki koboma yo te ezali kibota euti na famille na yo nde bapesi ndoki aza pembeni na yo po a exécuter po ye pa kolia pourcentage na ye. Donc wana tango tokoya na monda sama drogu tokoyebisa bino. Donc ibu ayaka kobimisa mwana o bapesi ndoki pe kotika kolia ndoki na antenne ya voisin na yo po apesa mwana na yo mwasi na yo ndeko na yo mobali na yo kindoki koli wana yaka partia ibu bandoki babalukaka na forme ya ibu. Tozali na nyoka. Molimo ya nyoka ezali pe molimo oyo eyaka kopesa mutu ekobo pire na mabota. Okomona na kata libota mosusu mwasi ya libala mobali ya libala me basalaka ekobo na ndenge moko ya lisekete. Mobali ayebi ke mwasi aza asalaka ekobo, mwasi pa ayebi ke mobali asalaka ekobo. Donc molimo wana ekoteli bango bandoki ba utiliza kango na forme ya nyoka. Tozali na molimo ya kombe ba utiliza kaye pona kotake. Donc aza molimo ya taki. Esika o resistance yali bandoki babongwa na kana forme ya kombe pona kotake esika wana. Donc esika oyo bazo sambela makasi po batake yango bandoki babongwa na kana forme ya kombe nde bayaka kotake esika wana. Tozali na molimo ya ngulu ezali molimo ya salite. Donc bandoki batindelaka basi na mabala. Okomona mwasi mosusu na libala propriété ya ndaku nezate, propriété ya nzoto nezate. Toyebisaki o monde sorcellerie ezali monde salite. Yeba ke batindele de molimo ya ngulu. Donc po sala musala akokoka ko sala musala sala musana passe. Aza propriété te mazalaka propre. Okotala ko poison melela mai ese chanza couleur. Donc nyonso ezali molimo ya salite ezali molimo ya sorcellerie. Mukolo moko nakoya koyebisa bino tokoti nano na liloba na Nzambe totangi na mokanda na Luc chapitre 6 verset 46. Luc chapitre 6 verset 46. Yesu alobi na biso pona nini bozali kobenga ngai mokonzi kasi botosaka maloba na ngai te. Yesu alobi pona nini tobengaka ye mokonzi kasi totosaka maloba na ye te. Ndeko nanga, soki olingi kozala musika na Nzambe, zala na vi ya masumu. Poete moto oyo azali na vi ya masumu atosaka Nzambe te. Moto oyo azali na vi ya masumu
azali musika na Nzambe. Moto oyo azali na vi ya masumu, miso na Nzambe ezalaka likolo na ete. Ata obondeli ndenge nyoso, Nzambe akoki koyoka libondeli na yo te. Esengeli na mwana na Nzambe nyoso ozala na vi ya repentance. Soko ozali na vi ya repentance, ozali na vi ya kobanga Nzambe, Nzambe pe akokitisa miso na ye likolo na yo. Pwete awa Yesu aza koloba na biso, tozali kobenga ye mokonzi mokonzi, kasi tozali kotosa ete. Tozali komona yango mingi, memi na basali ya Nzambe, memi na ba docteur, ba archibishop, ba prophète, ba pesi ba kombo ya minene, kasi bazali kotosa Nzambe te. Bazali koyokisa Nzambe soni. Tala, oyo ezali tango Nzambe aza kobimisa basali na ye ya sika. Pwete oyo nyonso ya kala batikali kaka na kombo ya kobenga ye mokonzi, kasi bazali kotosa ete. Bazali kotosa maloba na ete. Ndeko nanga, ezali tenga nde nazali sembo. Biso nyonso tozali bato na masumu, kasi esengeli totambola na kotosa Nzambe. Esengeli totambola na kokima masumu. Botala Joseph, mwasi ya Potifa, akanga ye na makasi po abima na sala nekobo, me Joseph akimaki kokima. Esengeli na biso tokima masumu. Ata tozali kati na masumu, tokima masumu, pwete tobanda kotosa kombo ya Nzambe. Toyokisa Nzambe soni te. Toyokisa molimo mosanto mawa te. Esengeli na biso totambola na kotosa Nzambe. Amen, 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 amen. Awa babengi Yesu mokonzi mokonzi. Yesu alobi bozali kobenga nga mokonzi. Eske botosaka nga? Toye na Ligue chapitre 11 verset 27. Bible lobi na biso, awa Yesu asilisi koloba boye. Mwasi moko azalaki na kati ya bato, wana alobi esengo mingi na mama oyo amemaki zemi na yo, pe amelisaki yo mabele. Bongo na 28 Yesu azongiseli ye nini? Yesu alobi, bongo Yesu azongisi, kasi esengo ekoleka mingi na bato oyo bayokaka maloba ya Nzambe pe batosaka yango. Donc awa mwasi oyo ayokaki mateya ya Nzambe, atutinisaki na mateya ya Nzambe, azalaki konveki na mateya Yesu abimisaki. Alobi, oh motei, esengo na mama oyo amemaki yo panda 9 mwa na libumu na ye, pa melisaki yo mabele. Me yoka Yesu azongiseli ye nini? Esengo na moto oyo, esengo ezali mingi nde na moto oyo ayokaka liloba na Nzambe pe atosaka yango. Ndeko nanga, liloba na Nzambe oyokaka na bomoi na yo, eske ekobotika? Liloba na Nzambe oyokaka na bomoi na yo, eske mutema mabotika? Liloba na Nzambe oyokaka na bomoi na yo, eske koyina batotika? Liloba na Nzambe oyokaka na bomoi na yo, kochola batotika? Liloba na Nzambe oyo oyokaka na bomoi na yo, posa na mbongo tika? Liloba na Nzambe oyo oyokaka na bomoi na yo, papa nanga, mama nanga, ndeko nanga mobali pe ya mwasi. Awa Yesu alobi na mama oyo, esengo na moto oyo ayokaka maloba na Nzambe pe atosaka yango. Ndeko nanga, kotosa Nzambe eleki kotumbela yembeka. Pwete Nzambe abotolaki bokonzi pa ya Saul, likolo ya kozanga kotosa ye. Nzambe atindi Saul, kende na mboka wana, eloko nyonso za na bomo iboma yango. Saul akena batu na ye bazwi babiloko. Nzambe abotoli bokonzi na ye. Lisumu na kozanga kotosa Nzambe eleki lisumu na ndoki. Pwete ndoki akoki kobongola motema lelo. Pwete Bible lobi na biso, ata masumu na yo ezali motane lokola ngola ekokoma pembe. Ndoki akoki ko se repentir lelo, akomi mwana na Nzambe. Me soki otamboli na kotosa Nzambe, toza musika na Nzambe. Pwete lisumu nde kaboli moto na Nzambe.
kokima masumu nde zongisi bolingo na Nzambe. Soko lingo zongisa bolingo na Nzambe, kima masumu ndeko na nga. Soko lingi Nzamba salela yo, longola masumu na kati na bomoi na yo. Soko lingo koma na se ya makolo na Nzambe, Nzamba tayo na se na makolo na ye, puete papa mokote mwana na oki kosenga ye lipa apese libanga. Tombisa pesa ye nyoka. Soki bato mabe bapesa kabana bango biloko ya malamu, yeba ke Nzamba kopesa biso ya koleka mabe, ya koleka bato mabe. Kasi eloko moko ezali na yo ndeko, banda kaka kotosa maloba na Nzambe, banda kotosa mibeko na Nzambe, bongo kozonga na se na makolo na Nzambe. Pwete Nzamba tuti tolo, wolo pe palate ezali ya ye, libale ezali ya ye, musale ezali ya ye, bana bazali ya ye, sante kitoko ezali ya ye. Luka liboso bokonzi na Nzambe, banda kotosa Nzambe, pwete awa tozali kobenga Nzambe mokonzi kasi tozali kotosa ete. Mwasi oyo alobi esengo na mama oyo abomba yo mikolo 9 mwana libumu pambeli so mabele. Yesu alobi esengo eleki mingi na moto oyo ayoki liloba na Nzambe patosi yango. Nde esengo ezali epai na ye. Esengeli totambola na kotosa Nzambe, esengeli totambola na kobanga Nzambe, po soki tozali kotambola na kotosa Nzambe, yeba ke Nzambe akosalela biso pe makambo ya minene mingi oyo tokosenge epai na ye, akoleka na kopesa biso, pwete tozali na kotambola na kotosa ye. Merci. Wane zalaki 9e parti na biso, tozoya kolobela bino na tina ya 10e parti, bokolanda tokoyebisa bino na source ya bataki, pwete nazalaki kacher, nazalaki place nyonso oyo nazokendo bunda kach, nabandaki kozwa hotel, nazovanda na kati wana. Me eloko moko yaki kokoma, nakutana place nyonso nabandaki kovanda, nabandaki kotia temple na nge sika wana. Ezalaki na pasteur moko ya Pevalongo, kaka na Kingabwa awa na komina Limete. Pasteur wana azalaki chef wa bandoki nyonso na komina Limete na quartier Kingabwa wana. Chef wa bandoki nyonso. Na kotanga kombo na ete, po publicité na zo sala, eza ya yete za publicité na Yesu Kristo. Pasteur wana azalaki chef ya bandoki. Na koya koyebisa bino na 10e parti o toza kosala. Nzamba pambola bino, asala bola molikolo na bino. Soko lingi kobenganga, numero nange zali 081 43 30 475. Olingi kobenganga to partager, poete panda 24 ans, na yebi ba secret nyonso ya diable. Panda 24 ans na yebi ba secret nyonso ya bandoki. Na yebi ndenge babebisaka vi ya moto. Na yebi pe ndenge nini ba Kristo batakaka bango na nzela mabondeli mpona kobebisa misala na bango. Pwete panda 24 ans wana tokutanaki pe na bataki ya ba Kristo oyo babondele zikisa mitambu na biso, babondele zikisa ba projet na biso, babondela epanza ba réunion na biso. Benga kanyonso oyo monaka na makambo tozotanga, yebake tokotsayo na baline de prière. Osimbi motemo sikozali, Nzambe tokumisi kombo na yo, na mabongisi nyonso pesi biso na journée ya lelo, oyo nyonso pesi biso lelo, euti epai na yo papa. Tika ete sika bana na yo bazali, soki balandi témoignage oyo, balandi liloba na yo oyo Nzambe, babondeli elongo moko na ngai, papa oyo nyonso ebebisamaki na vi na bango eleka na kobongisama na kombo na Yesu Kristo. Masumu nyonso oyo ekondana vi na bango génération à génération, makila na yo epetola masumu na bango.
Kolo makila na yo ezipa bango etsa barrière liboso ya bandoki nyonso mabota na bango oyo bakoluka bango bamona bango te nguya molimo mosanto na yo nzambe etambwisa bango na volonté na bango te kasi na volonté na yo papa longola bango na batentation nyonso ya masumu oyo ekoya mpona kokweyisa biso na kombo na Yesu Kristu kolo pe mobikisi na biso tobondeli na kondima amen. Merci nzambe azala na bino tokutani na 10e partie na biso. Au revoir, merci.